Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. La méditation na biso na tongo na lelo poto kota na partage to kubonde la merci Père éternel to pamboli to kumiso to nete likombo na yo. Bolingo na yo ndo tine kiso liloba na yo. Liloba na yo la takinzo to kiti bikisi biso peza na bon moy o izali Yesu Masia. Seigneur Jésus, zalas derrière ta parole pour accomplir. Saint-Esprit, sois contrôle du début à la fin. Ton baby si puissant, Seigneur, sur la ténèbre au nom de Jésus. Saint-Esprit, dirigez le mot lever la peuple de Dieu. Parce que Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Oh, nous faisons à confesser, Seigneur Jésus-Christ, tes âmes. Si Canamiso Père soit glorifié. Amen. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Na méditation, na biso na tongo na poto kota na partage to kende wana kaka pas to suka ki na Genèse 49 verset 13 to kota na komona Yesu. Zabulon installera au bord de la mer, là où les bateaux trouveront un port sous territoire, s'attendra jusqu'à Sidon. Isaacar était un robuste établi au milieu de ses enclos. Il a vu que l'emplacement était bon, que le pays était agréable. Il a tendu son épaule pour porter des charges. Il s'est soumis à un travail d'esclave. Dan aura son peuple à gouverner comme les autres tribus d'Israël. Dan est comme un serpent sur la route, une vipère au bord du chemin. Le serpent mord les jarrets du cheval et le cavalier tombe à la renverse. Tozo continuer na bénédiction ou bien ba parole malobaya suka o Jacob anel kotiki la bana na ye toyoka ki lobi ya Lévi, toyoka ki ya Simeon, toyoka ki pe ya Ruben avant-hier, toyoka ki pe ya Juda, lelo tozo yoka Zabulon. Alobi na mwana ne Zabulon. Alobi yo ko installé oko vanda na pembeni ya mai, oko vanda na port ville na yo ya kabeleka ville be ko za la port de batumsu bomona avanda ka côté ya port ya Matadi, port ya Boma. Alobi yo ko vanda pembeni ya bord. Alobi territoire na yo e ko za la tina Sidon. Alobi siko na Isaacar wana ezalaki kaka bénédiction na ye asukaki ka wana ye apesi ye ka territoire akomi suna ndeko ne Isaacar. Alobi Isaacar aza ane moko robuste, ane moko makasi, akozala établi na milieu enclos na ye, akomona emplacement wana ekozala kitoko mpo na ye. E mboka oyo ngana oyo mboka oyo akozala akosepela na mboka na ye. Alobi akotombola mapeka na ye, akotombola mapeka na ye po amema mokumba na ye. Akozala soumis na ba travail moko ya esclave. Donc alobi Isaacar akozala na ye un robuste, mais akomema mikumba. Yango tolobi biloko musu ewutaka na descendance. Pays wana ovandi ya yo bien sûr, mais okomema mikumba. Alobi okozala na mikumba. Isaacar akomema mikumba pe akozala soumis, akozala lokola esclave. Yango monaka biloko mususu foko bondela kanzambe. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Yesu Masia aye kolongola ba condamnation. Na pesa ki exemple ya mwana mwasi moko akima kimboka malédiction. Kombo na ye ezalaki rite de Moabite. Mboka wana Moabite balakelaka yango mabe. Mboka wana Moabite balobelaka yango mabe. Et puis na mutu mususu te na nzambe ye moko. Mais rite amonaki ke nakoki ko échapper, nakoki ko kene ko soumettre na nzambe wana, nakoki ko landa nzela ya nzambe wana. Akangamaki na Naomi
po ete malédiction eutaki epaka ya nzambe ye moko nzambe akoki kolongola yango oyo nzambe amodire moto akoki kolongola te mais ye moko akoki kolongola yango voir l'exemple Yesu Masia ye moko ayaki kolongola malédiction ezalaki prononcé mpona biso etumbu ebongaki mpona biso papa apesaki biso Yesu Masia azwaki yango ekomaki ye akendeki kokufela biso sur la croix balobi asiko ekomi tour à Dan babi Dan akozala na bapeuple na ye akogouverner bango akogouverner peuple na ye comme les autres tribus d'Israël. Dan azali serpent. Alobi Dan est comme un serpent sur la route, une vipère au bord du chemin. Le serpent mord les jarrets du cheval et le cavalier tombe à la renverse. Le Seigneur espère que tu me sauveras, Gad. Le Seigneur, j'espère que tu me sauveras. Alobi Dan akozala lokola nyoka vipère. Na chemin na ye akotambola lokola nyoka za ndeni nyoka za prudent nyoka za prudent mais aswaka alobi azali lokola serpent mais akoswa obona batu musu bakalokola nyoka okomona mutu abofanya azalaka mayele soka yebi likambo na yo ye mutu akorenverse o mutu liboso mayele mabe serpent azaraka so bazo yebisa liyo likambo abombani comme Adam na Eve abombani eko yebisa bango nzamba yebisaki bino nini ke bolia mbumo yo te donc serpent azali kaka po a renverser alobi awa serpent azaka kaka po a renverser donc wana ezalaki makambo oyo dana kozala nango sikoyo tokomi na Gat attaque par le attaque par des pierres, contre-attaque et le poursuit. Le pays d'Assé donnera d'abondantes récoltes, sa terre fournira des produits dignes du roi. Alobi Gad a cause à l'attaquer, bakwa ko piller ye. Ba pierre bakwa ko piller ye. Mais ye pas kozong sa contre-attaque. Bato batika likambute. Yo meki, ye pas meki. Alors, tant qu'il y a sa contre-attaque, pays na ye, et que ça a cause na récolte moi kitoko. Ma belle na eba no botaka semence. Ma belle na eba no botaka mbuma kitoko. Akobanda ko abiba ma belle na ye cause la fertile. Ma belle na ye ko bota bambuma ka ya kitoko. Donc il y a basi ba pambola yo mona muninga mususu yo zo yinaye pona ni ka yesu alati ilamba ka ebongisaka ye pona nini kaka yesu ka lonye eloko ane botaka pona ni toke teka biso nyonso ye basombela ke kaka mutu mususu apambola made sa racine na ye epambola mande kunanga mutu mususu asa pambola mana eba pambola ye na bokoko na ye balobela ye maloba ya kitoko ezate yo mutu pe balobela yo maloba mabe okoki ko changer te non Yesu Masia azali ezala batu musunde ko ngai yo fo sambela ka pozo atali po akolia po yo mela mai fo ka osambela parce que descendance na yo tam susu basi baloka yo baloba mabe mutu moko a famille na yo asimba ka eloko alobi ke bana ya bana na nga bakoko na bakobunga rate na pesi ba génération na nga nyonso na maboko ya diable akangi yango mais yo kobima yango balobi mutu nyonso aza na Yesu Masia akomi mise à part yo kobika kaka na Yesu Masia ndeko nanga kokima liloba nzambe te eza na ba misusu oyo soka bondeli ta obala te soka bondeli ta obota te soka bondeli ta kolia te soka bondeli ta kozala na vie meilleure te sur la terre. Et il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Sans la prière, tu ne peux rien. Et batu mususu baza bongo. Batu mususu a prié te. Makambune kakeze ya kufungwama. Parce que ye banda bokoko na ye.
balakela e malamu, balakela e kaka bonga. Alléluia. Awa, Nephtali. Nephtali balobi, c'est une gazelle en liberté qui met au monde de beaux petits. Balobi awa Nephtali azana e moto liberté. Asana e onyo swalingi. Akobota bana ya kitoko. Yango monaka mutu muso mona famille mobimba banda na mama na bota bana babima ka ba miss mama na bota bana na so ba koti faut pas mutu so so li pambulika bota bana kitoko yo inaka yini nzamba pambola ya kobota ka bana kitoko soka tie bana ne abasi ya mibali lobi oui parce que Bible lobi même Sarah était belle de la figure. Balobi Rebecca était belle de la figure. Rachel aussi, Koumisa qui est belle de taille. Bible, ce que zoloba. Et pourquoi pas toloba yango? Awa balobi Nephtali au botanika bana kitoko. Balobi qui met au monde de beaux petits. À cause de la gazelle. Oya ko botanika. Donc, à ko botanika li bota Nephtali bako bimisaka basi kitoko. Yango mona ba congolaise ba basi kitoko, ba rwandaise ba basi kitoko. Donc libota mususu ba pambola banka na beauté. Beauté peza li pamboli ndeko nanga. Kozwa beauté na yote okono sana ngo makambo ya mabeli. Beauté peza li kabo utaka na nzambe. Kolo batenga za mwasi kitoko, nzoto na ngafu na bana oliela ngo mbongo no. Okabia ngo na satana. Nga mobali kitoko mbinga ta mulai il faut ba nani nga ba mama mikolo ba itiliza beauté nanga okabia ngo na satana okotsa milimo mabe oko bloquer vie na yo yomoko beauté na yo euti pa ya nzambe. Awa Nephtali apambola makina beauté. Joseph na 22 babi. Joseph est une plante fertile qui pousse près d'une source, ses branches passent par-dessus des murs. Les tireurs des ancres sont exaspérés. Ils ont lancé leurs flèches et ils l'ont harcelé. Mais il a tenu fermement son ancre. Ses bras et ses mains ont gardé leur agilité. Par la puissance de Dieu fort de Jacob, tu es devenu le berger, le rocher d'Israël. Par le Dieu de ton Père qui est ton secours. Par le Dieu Tout-Puissant qui te bénit. Reçois le bienfait de la pluie qui descend du ciel, de l'eau qui monte de profondeur du sol, de la fécondité de femmes et de bétail. Le bénédiction donne par ton Père surpasse le bienfait de la montagne éternelle, le produit désir des collines antiques. Quelle bénédiction de son Père descend sur la terre de Joseph, sur celui qui est le chef de ses frères. Alobi tala Joseph bénédiction azui. Alobi pa ina obasa bikumba barozala te. Ozali béni na papa na yo pe na nzambe ya bomoi. Oza mutu moko okoyika mpiko bateka kiyo basala kiyo mabe me yo oza koyika mpiko na nzambe na bomoi. Yo osimbi nzambe na bomoi yo ka bénédiction. Bénédiction na yo utie pa ya papa na yo pe utie pa ya nzambe na bomoi. Nyonso yo kosala na vie na yo ekoresir. Nyonso Jacob, nyonso Joseph akosimba ekoresir. Akoza na basi bando bota bana. Ba beta ine bando bota bana. Eloko nyonso ya kosimba ekozala nango ba produit nyonso ekozala kaka ekozaka désirable pa ya bato. O nyonso ya kosimba bato bakolinga. Ateka manga bato balingi manga. Ateka eloko nyonso Joseph akosimba. Donc ça bato musu ba pambola bango na nyonso. Balobi Benjamin étant loup féroce. Le matin il dévore une proie et le soir il partage le butin. À eux tous ils forment les 12 tribus d'Israël. Telles sont les paroles que leur adressa leur père quand il bénit à chacun, il accorda une bénédiction particulière. Banekolanga, awa Benjamin pas la bénédiction na ye, omona mutu musu soka bimi fo azonga na sachet. Soka bimi il faut azwa kaka. Soka bimi ko keluka musala ye fo azwa. Balobi ye akobata libota na ye.
soki abimi azonga mabo pamba te bovanda quartier muso yina moninga so abimi ayaka kana soso lesa bana ye soki abimi ayaka kana biloko bana classe boyina ye bénédiction bandeko nanga yango to traiter ba parents na biso malamu ba pambola ka biso pe nzambe na bomoi na bango nyoso a Joseph mutazui bénédiction nzambe na bomoi akangami na nzambe na bomoi papa na bango apamboli bango mais ba musu pa pamboli bango malamu te to yebite pourquoi est-ce que motema ya papa na bango et pamboli ba tumusu malamu et pamboli ba tumusu malamu te Joseph azui bénédiction totale bandeko nanga yango yo mtoza ko nyokwama yo mtoza ko yima tuna nanu est-ce que libota na yo ezalaki na problème atozo luka o luka ko luka na yo te luka ka Yesu Masia po ato luki libota ni ko biso vérité ke biso to kanga yo luka kaka Yesu Masia obima na kati na makambo wana ba difficulté muso okuta nango tamso banda bokoko ngam to na lobite Bible yango eza clair pe to kolanda to komona moko na moko nde ba ko vivre na sena moyi oyo